Bonjour, Nabandeko Balandia, émission Micro d'Etam. Au Micro d'Etam, c'est une émission qui n'a pas de limites. Nous recevons tout le monde de toutes les races et de toutes tendances confondues. Émission est toujours présentée par Gloire Tam Tamouz, la gloire de la presse, les guépards de la communication. Nous sommes au guépard à Nambangoboé. Ils étaient pas l'équipe à Niamanyo, c'est un mokil Nambango, non. Ils étaient pas au Kilikambouyangoé. Yango Bomoni, Gloire Tam Tamouz, votre humble présentateur de cette émission Micro d'Etam. Na émission Mokola Lelo, Nazanga Mote, Naembi Mama Vérité Makese, la femme africaine. Nae Tokolo Belanini, Nae Tozo Belalikambu Oyo, Nane komi événement, o Nane comité, mais et c'est Lumbi Solo, Nakacha Luanda. 11, 11, 11, 11, 11. Donc les 11, il y a 11e mois, 11h11. Pourquoi 11, 11, 11? Nous t'avons expliqué bisongo eza Mama Vérité Makese nane to pesimbo te Mama Vérité. Ok, merci beaucoup Mbote Bélé, Gloire Tamouzi. Là, j'en profite à saluer mon papa Félicien Ndamba, l'homme de 11, 11, 11, 11. Yeah, ça va? Merci à mes téléspectateurs et mes téléspectatrices nyonso. Oyo bazolanda biso na pokwa ya lelo. Merci beaucoup pe na Tam Tamouz au recevoir nga lisusu na plateau na yo émission Tam Tam. Ah ok. Mama Vérité Makese. Nga na tamboli bobaki nyonso bazoti na 11 11 11. Na kutena Fabio Lizarazu. Président groupe Peniel la bisinga te marambu o foko tunango Mama Vérité Makese. Ya monte ya mieux na émission na biso Micro d'Etam. Pourquoi 11 11 11? Ok, merci beaucoup pour le respect ya ba fidèle nyonso bazolanda biso. Na rolongola na linette. Bon. Ceux qui ont le 11 11 11, premièrement na rolobana nous bisika vision et outil. Donc vision 11 11 et outil et pas ya notre et outil et pas ya Nzambe nda révélaki mosali na ye musée Félicien Ndamba aza mwana Edina Bala azan petit frère ya papa Sonic Afuta Rockman loko na biso ba Congo ndenge za papa soka zate muto azoka place ya kibo papa eza yaya. Donc le général Sonic Afuta Rockman notre papa yende azo se présenter le loko la papa ya papa Feliciano Ndamba. Yende azo ki révélation et panzambe révélation oyo azu yango depuis 2015. Nzamba révéla qui est pour date on est à date indépendance na biso ya mboka Angola. Ezam ko tozo ki indépendant. Nzamba révéla qui est pourquoi kaka bango batamokili ba sepela kana date oyo. Ezala pe date moko biso ba chrétien to célébrer kayango pona ko rendre gloire et pa ya Nzambe oyo alongisaki mboka na biso Angola na bitumba na ba guerre titozwa ki indépendant kimia ekotaki na kati ya mboka na biso ya Angola. Nde bisika Nzamba yaki ko révéler na 2015 ayebisi ke biso pe il faut to célébrer ka Nzambe. Yango monesika date wana euti. Bon, pona kata na mukuse 2015 2016 abandi ko exécuter amoni pe miracle Nzambe bandi ko s'opérer na date wana. Po eloko Nzamba tindaka to likambo Nzamba tindaka c'est que Nzambe ye moko accompagna kango. Ya 2017 2016 non Nzamba ki ko révéler 2015 wana on a fait Nzamba ko révéler que malade ekokota na mboka oyo na 2016. Otomona ki babuka buka yaki batu bakufaki mais pendant que batu bazo kufa mais Nzambe asalaki ke na libota o ya la croisée Nzambe si ayebisaki e okolela mutute okobungisa mutute. Donc histoire eza vraiment moulayi pona temps yango na lobika ke Nzambe nda révéla ki sikoyo potoza bref ezaka message mozo pesa Mama Vérité Makese. Événement et salama. Ya événement ya édition o ya 2024 pour nazongi ka mom kesima muke na 2020 pe activité ya 11 11 na 11h ezalaki donc le 11 novembre na 11h na 2020 pe ezalaki tambiso to kangami na banda ku confinement l'église e kangamaki mais église ya la croisée e kangamaki te. Bazo ya na ba beli bambulance ezo ya mutu pena hôpital elembi pona covid batindie kende na la croisée. Na douage kaza na mabor maloeka. Ya o sikoyo eza édition mususu na kolo beza lokola 5e édition. Ezo banda le 11 novembre
2024 oyo na 11h. Donc toza na église à la croisée où eza na malueka na douage kaza. Na douage kaza sika général Sony Kafuta je crois. OK, et sika toyambaki notre papa le général Sony Kafuta Rockman. OK, moi que soka ya suka protocole émission 11 toyebi que général Sony Kafuta Rockman azaki mutaboka ba 12 na 12h. Est-ce que pour izate que non basanganaka déjà bakutanaka déjà yango pas créé date wana bisaka ningo lobi pona non toyebi que notre papa général Sony Kafuta Rockman azaki les 7 à 7h on a ba fille de Sarah biso nyonso wana okimela ngombango na ba stade ya makasi donc o tozolo ba pona notre papa Félicien Ndamba eza révélation o nzamba pesaki. Okay. Eza révélation nzamba pesaki yango azo exécuter kaka o nzambe ayebisaki. Ebo siko pona bandeko o ba yipena référence te ya église na malueka no lobi wana ba ko kozwa bino ndeni. OK, référence na biso eza adresse ya église ezwami na malueka donc mabord to bengaka mabord eza munene mabord malueka douage kaza. Donc mutu nyonso alingi a rejoindre biso jour wana po miracle ko sama na niveau moko automatique na yebi tata wana na yebi bisika wuti et pas ya koko ID na bala na yebi bango baza bato ba démonstration. Donc soki o wuti bakota kuka São Paulo uta ba golf dojo uta Kalemba dojo uta ba kikolo kakwaku kitakaka na mabori mbonder. Donc soko wuti bakota kikolo seke kita na 14 otuni kaka biso ezokende malueka. Soko yebisika chauffeur ke nakokita na douage kaza akotiko pena liboso a porte église. OK. Soki tam c'est compliqué, numéro de téléphone na biso eza plus 244 wana code mboka 924 58 12 27 wana soko bengi okozwa directement ngamo mama vérité nako guider yo bisika activité zali. OK. Wana ezaki invité na biso mokole lo mama vérité makiese la polyvalente babi yende femme africaine. Donc babi mutu alingi pena mamba bunzambe ya solo ukutana basala nzambe ya solo mutu akolakisa basala nzambe ya solo mboka o ezakaka mama vérité makiese la polyvalente wana a expliqué bozangate bana nzambe bozala na 11 na 11h bozala na belenga mo pe gloire tamus la gloire de la presse les guépards de la communication na ozalana déjà avant pena mamutu na zambia ba caméra tozana ba Lizarazu Fabio tozana ba big men ba ozalana ba Isaac de Jésus kutatiki non soyo abi alinga zonga mais azonga après événement donc événement za makasi mot de la fin na bosani lo komsuna ngena lo banamoni ke na ibandelo tuna nga ndeti na zapaki penza question go o tuna nga songa pe na za membre na za fidèle ya église la croisée te na za membre ya corps du Christ donc na za mama 100% bonzambe o na lobela ka makambu nyonso zo concerner makambu ya bonzambe donc naza mwana ya batata nyonso ya mboka ya Angola de Kabinda kunene naza mwana ya batata nyonso na Congo démocratique donc mama vérité makesa za international naza fidèle à la croisée mais naza moko na kati ya corps du Christ peut-être na koza musapia liboko soit musapia likolo wana baza batata na nga chaque fois bazaka na ba misala babengaka nga pona sala nonce mokili mobimba elanda. OK. Jires Tamouz Mese Schengen babi sozupe mukanda ya événement loin des eaux Jires Tamouz na kati ya Paris. Jires Tamouz zala na Dedrick Lebo iratida da balobi maramboza mineni babi na kati ya Luanda so lingosomba hors téléphone Mave Tamouz azana arotekela or na téléphone lingosomba or ou bien lingoteka Mave Tamouz azana na bosante Lidio Tamouz gouverneur Awambo. Maman vérité ma question, nous sommes presque à la fin de cette interview. Mon message de la fin pina mabanga ndez à la rapport des idéologies na biso. OK, vraiment merci beaucoup. Na moni ke batu bolo landa biso mo ke tozo transpirer awa o eza température na biso donc air conditionnel les autos saté clim les autos sanangote mais bo supporter biso boy lilo bananga ya suka ezaka kana opesa message na bande konyoso bozo landa partout boza même na Amérique na zino Océanie na Afrique événement o ezaka pona biso toza na Luanda te eza événement o ezo concerner mutu nyonso za partout même na nzela
réseaux sociaux Orlanda biso ba live direct ko sala nanzele mama vérité makese mi balé na deux comptes Orlanda biso bande ko boya ebele bino boza ici que nous so beaucoup tami bo Orlanda message oyo eza lozana ba province yaka. Merci beaucoup na salon Elema yé pas confirmé présence na jour na biso le 11-11 salon Elema na kata ya Londres plutôt na kata London yé pas kozana biso Jiren Stamouzi monsieur le Schengen Bilimo Bokindingi maman vérité makese a expliqué voilà donc c'est la fin complète de cette émission donc aussi sans bongote sans qui n'a pas sa mote na maman o abiso babi vrai chéri na kata Paris. Babi moi si ou asimi Paris jeune fille qui toko exaucer Zola nagatia Paris bambo toni ngwana motema Jiren Stamouzi monsieur Schengen. À la présentation c'était Gloire Tamouz, la gloire de la presse, le guépard de la communication, le fils du chef, l'unique Dema José, le frère des sœurs. Si vous avez réellement aimé cette émission, dites merci à Isaac de Jésus qui était derrière la caméra. Quant à moi, on se retrouve au prochain numéro. Bembika les bourgeois. Makese uma estrela que brilha pra Angola, estrela que nós queremos, verité Makese. LNS Production, Simba Luzayadio, Deo Maela nas verité asali mouvement, na bokasia ala, botika kota bakale, toboyi polémique, Get Bula, Trésor Biomba. Prophète Séraphine, GPRS. Vérité à corriger à côté. Ah ouais, le présent, tu as oublié le passé. Robo Sani le futur. Le PDG, non. C'est la vérité.